Bonjour très fidèles internautes de 3W Fimbouna Fimbo News, et moi c'est la poupée Barbie de la presse congolaise, la canne à sucre, donc autrement appelée la reine. Donc Rachel Bilungwa est de retour sur le net. Kakande bolingaka, kakande bosepelaka, nazongi en forme. Donc on a bat onyo so baluka kinga ba benga kinga ba contacta kinga ba bi mais petit na biso Rachel batwa partout na ba continent nyos ba diaspora nyos ba linga biso Fimbouna Fimbo News ba contacta kinga ba bi petit na biso Rachel OK wapi mais je suis maintenant de retour malgré santé permettre vraiment mais je suis vraiment là pour vous satisfaire, pour vous donner du plaisir. Kakande bolingaka. Et un grand merci à toutes les personnes au s'abonner à la page na Facebook, na Batunios au s'abonner à la Fimbouna Fimbo News. Un grand merci à Karine Mokondi la baronne place Aza donc salam et belé na référence en moi ma Lilia Tokos bébé na biso donc yango kaka lisusu na ko sabino ke bilengi et zongi Fimbouna Fimbo News bilengi dans zone parce que la canne à sucre Rachel Bilungwa la Sheila donc est de retour. Maintenant là invité du jour nabi c'est Linda Kardashian toujours sa émission moko trop charismatique, émission sans critique, émission sans polémique, émission trop classe comme d'habitude parce que moi je suis quelqu'un de trop digne avec beaucoup de différences. Bonjour Linda. Bonjour. Il y a solo. Namuninga no mosikanga ngati. Oze kanga mona kanga pianga losako. Losako. Mokili compliqué pesanga losako. Losako. Bakolanda po bamonio na mbongo pesanga losako. Ba fanatique na ngana lingi bino mingi ndenge bolinga tatina Linda Kardashian na sa prête. Il y a aussi nos plaisirs. Talaka na bino je suis fatigué mais franchement nazaka na droit il y a aussi peli sabino. Alors ba mbote place bozali. Bambote na choisi matata Ange Céleste na maman Carole et la Gabonaise. Bambote na ngai na Mamadou Aristo le roi des boss à Bibi Chamala. Bambote na ngai na ya Willy Mouché du code mondial. Bambote na tête tenda Maboko Bank ainsi que Philo Lumingo aigle jaune na Belgique. Linda Kardashian le lot vraiment maniqué de John Ken Piana Babisinga Rachel Fobo Solana Linda Kardashian très posé malgré je sais que vous êtes vraiment fatigué au salle émission belé mais ngana linga mingi émission na ngeza na moi dynamique moko boyeto lo banabiso trop malé mais parce que ça fait genre moi Rachel Bilungwa la canne à sucre yango na tout na Linda Kardashian inspiration o ya lo sako et parce que tu es maintenant là on sent que Zahir m'a bougé. Inspiration c'est dit à travail. Et quand on dit que la répétition la mère de la science c'est vrai parce que au fur et à mesure tu travailles tu te sens tu vois c'est ça que tu es en forme et puis tu t'inspires directement parce que tu es vraiment souple. Et par là qui m'a répété et par là qui place tout ça au lieu de la répétition et moi je travaille, je continuerai toujours à travailler et je voulais vous dire que ba résultat au besoin mon alelo ezali ba makambo oyo na luki yango na bandenge tout pour na pesa makambo non na komi pekate parce que non ça ka ba recherche après le sako pour le sako etika les alakaka mais ba to za focaliser quand le monter ba mona ngona sanzango ba formule ba mona makambi belé ba pesa ngata mais ba s'abonner na chaîne YouTube na Linda Kardashian TV nde ba mona makamba bien Linda Kardashian kombo ya Linda Kardashian on est inspiré na bande ko na biso ya internet o bazape ba Kardashian to na ba Kardashian ya mondo to yebi bazaka na Amérique to yo moko vandi obiki ngana Kardashian vu que na bébé na yebi ko tu te so Kardashian na internet azalaka o ngana yebi quand même zaka ka ba star minene wana ba collègue nanga et puis ngana zo faire partir na famille na bango Kardashian ozara membre famille Kardashian mais Linda Kardashian ozala américain na lobi o moni ba bien na bango nyonso tu wana bazana ngwana kombo na ngana kateza wow donc mutu mo photo zala no boy ya lungo mona ndertaken mais lukangati okina kini États-Unis o mona Triple H o me lukangati Randy Orton ya kalaming to mona bango o mona na ilk whatsapp au bango. Mais Linda Kardashian, c'est une question que Naza un peu déçu par rapport à son comportement dernièrement. Il vivre na chérie na yo et puis comme na tamoro mobile il a décidé à balanae aux images na bino personnel privé au boire qui on internet biso to mona. Pas ni déception bon Linda, on les vie privée na hoté. Linda. Secret di Kambwana na zoli ngolo bango souté. Et soyo hein. Et soit bakasi parce que naka montrer ko sala manasa kanda maintenant regretter na minute. On regretter. Naza moto. On regretter. Mais quelque part paye mi bal ba tromper abiso. Quelque part paye mi bal ba méchant. Mais prom nangé zali o de salami, des salami ba de bolim sanga. Ok,
qui est Linda Kardashian naina tuna tozana isobe la richesse maman balio ressources na yo utami tozana bas FSA mais yo vraiment tant au monde rabato wana nyonso ba professionnel wana loka ba vie de loin ba artère ba sekisaka biso o s'inspira kana nuna nani na maman balosombo ça inspiranga sous makasi vie de loin waouh kolobaku tout est phénomène isobe les rois du rire laisse tomber donc naza na complication ko toi no tenga na trouble bactère amine na mboka na biso bravo pour eux tolandaka lokolo to sa makamba bien to décevoir pe bangote ya malamu za to tombo la culture congolaise déjà ba yiba biso makamba musique nga bandombolo ba mise ba sale fort yo zonga oui rabundia moni ba yibi biso décala be de bloquer cadena bendiango fali ayi azongi lokala makinwana azongi osomona mais ngape na zo na makambo ka ndenge zalaka Linda Kardashian lelo tozo mona yo batnos ba na posa Linda parce que nga bate belé ba benga partout dans le monde Rachel to na posa to mona pe Linda na yoko yango lelo na kiti awa Linda to yebi que na parcours na yo ezaki pe facilité parce que mutno sa utaka likoloté il y avait de haut et de bas mais tant au komi lelo eza du yanini il y a travail nanga na tout à l'heure et puis concentration comme il peut sater na babuzo bezangi tina so tal déjà ba polémique sur internet nga déjà na zalakate na moi le lingi nanga c'est ça est-ce que maman ba dio azo faire partie pe na succès na yo oh est-ce mbalo magambalo somba salinga na komi amoni lingboko amoni nzako na komi ate donc naza na biku to naza donc cela veut dire faut abetela nga tolo ya koloba ndinga beta pekaka que aza fier na mwana na yimo kaza ko honorer ye malgré succès na toujours na ye malgré makambi na zaka na ye donc c'est important. Linda Kardashian le monde c'est vraiment pas non sentir humilité c'est comme ça que la gloire est précédente na c'est vraiment makasi yo yebanga na yebaka ote ceux qui ba fanatique baza libanda te ba salike yo yambanga to sala miso pona bangoti mais bango nde ba tomboli lindo il faut continuer toujours qu'on s'épelle ça. Mais franchement, il y a un abi merci na batutu wana. Yango dem te sala kebab na sala o nazali. Différence ngana bango za likambo ya bagage, likambo ya éducation de base. Linda Kardashian boni brifi mobali na. Tozo kanate parce que na kangai na mwasi na limbisa ye na hotel. Na lobby yango lelo. Et na babolingo mususu za na mwasi na yo kangai pito mobali na yo kangai na Afrika de Libre. Otalika papa bana boboti bana imbale boka bwana te otiki. Mais za likamwa mukia osala kabo sa nini bokabwani. Brifam to betanga na bara MM. Pati nzango yana ta talon na pumbwa. Na pika crise. Donc bino pena libala na bino libala ba. Ndenga betanga ka wana kaka jour wana libala sila. Mais aka papa bana to négocier on va voir. Ozongana. Pas tellement, oui, je ne sais pas, mais on va voir. Linda Kardashian babi yosko ozongana briefing deni po babi okangi poto mibali nyosa poto yo. Nazandumba te na kaleso petete. Ceux qui basent là bas kaleso petenga kaleso na bi ko tombola loga bata témoin de Jéhovah. Kaleso makasi. Ah oui, puis moi ça vendra poété. Moi ça vendra boy. Moi ça c'est kandé. Ah c'est quand. Ça y andé ni Linda. Ba conseil pour la base. Et modéro ton union. Tu sais que la modéro l'écoute na munene wana zolia. Moi si faut quand on ko ka muninga makasi boy. Tu sais que la modéro l'écoute na munene zolia. Moi ça tona nzala makasi sala semblant. Moi singom, moi ça galipeka soloté. Bonio munoko solo moi ça libala munoko solo bwende ni poani. To solo nga après. Linda Kardashian na ina loba na sujet moko boy Aminata Kasa ebisinga Rachel Linda Kardashian na danse moko binela mobali na eza danse moko terrible. Donc au mona danse wana s'il te plaît. Olobi bien mobali na ngasko mona ngondene. Ah mais olati bilamba bino bobina boyte. Talanga ndena linga kalendo. Na maboko na monoko. Talanga ndena linga kalendo. Na maboko na monoko opesa kanga baposa opesa toujours baposa posa tobina mozole isongolo ande ba mongo da ba se retrouver awa ba Aminata Kasa ba se retrouver j'espère malgré wana ndeko nanga muswahili mu Congo donc na c'est Julien Rokocha Kabananga balo yena kangiao tout il y a libéré suit pardon. Après ce room yamba bité non, il faut siko frebi mombongo mobali mbinga gabara yamba. Frappe bote ki ala kangia. L'homme arrange. Na bois que té. Tout non. Obinani. Jonathan Boling. Ah, mbote na ye. American.
na reste ko ngo tanga nani soki Jonathan Petit na ngala mususu wana aso na mapibu o azaka na nini yo Linda Kardashian na CP tellement bien habillée to kanaki en mode fleur lelo ya solo yom to landinga eh na landi ote yom to benga ngo tsala di makakate yom to benga ngo tsala achecha batia ko lelo to tani na mode fleur na bomios ko na linette à chaîne na bomios ko na blouson nango. Et non, pas faire la compétition, c'est comme ça. Merci beaucoup, très gentil. Na batu batale émission na biso. Soki to ba ki mbe bolimbisi Linda Kardashian za yabino. Bisous bye. Ok, Losako Linda Losako. Osalinga ba Losako te ba marié. Ah, te Losako do sango si batale ba bi des identité libosa mbongo mo santo azate to sola. D'accord. Un grand merci na batnos batale biso de partout dans le monde. C'était bien la Kana Sik Rachel Bilunga Kana Sikre donc et awana ndeza ki masolo Fimbu na Fimbu News Ken bien na Makizembe toute la famille Makizembe et va tomber en vers Sénéri matata ya Malimbo Kolo bord donc Angèle Diogo Goudanger et Indira la brésilienne grande sœur diaspora mo les plus cano il y a Pembe ya cano ya brésilienne Indira la brésilienne Crisco Vadi donc Aminata Kassa ma copine na sepeli mingi ko retrouver bino lelo donc restez branchés sur le même chaîne Fimbu na Fimbu News avec Rachel Bilungo la Kana Sika na outil de ko bana bino ki internet et zongi elengi donc ba on ne pas ko manquer bilingi internet et zongi bilongi un grand merci à vous restez branchés sur www.fimbu na Fimbu News on ne sait pas pour ça ko contacter nga bon s'abonner na page na nga ya Facebook Rachel Bilungo Sheila Kana Sucre bon zo ba info parce que na répondra na nga tout de suite merci beaucoup bisous bye.